Président aïbsanga na tune question wana babi président yo image na yo eza image ke ya ngambo wana o tangi via aïbsanga boy nga na sala ka musala na ngai sali musala na nga ba pesi ngambo uba komisanga ke no nga na za mutu ya kabila te nga za mutu ya kabila te na ndo sala musala pesi ngambo na nga comme étant comédien comprendre pour mutu amema via wa eta muze le père tango to kuta na matanga kuna to ya na attitude ya kolela po biso ne toza boye biso toza na pasi to ya na attitude ya kolela mutu ya na bambrima on va s'en prendre à lui vous comprenez to ya kolela vie ni nazo ba boye nazo bana méchant to ya kolela vie boye na manette ni na boche ba loyingi vous allez voir venez plairer les vieux quand on va avoir un principe ba théâtre le congolais baby vous sautez côté belé par rapport au sotondeti bato bazolingana donc théâtre c'est sous-souté et comme on dit c'est comme une impudicité vous comprenez valeur ya théâtre baby anobo ya buzoba ana ya ngwa longwane na monde ya théâtre ya ngwa longu ya ngwa na kuza longwa bazoloba ana pas ko loba bazoloba protection na wezani ay sanga pesi ngana banga ka lokote ngana banga ka lokote moi je dénonce bien faut yebelaka tango zo maka mususu yebaka ponga na vie tondo sur la bien je suis le seul à part la génération ba saïsa ya ngani na tika na vie muto aoka ko boya ya koloba je suis le seul via ndo koloba tout et pas nanga bana déployer loko moko isa ba mususu ya kadiombo ya ku kadiombo pengana bango pengana bango na mouvement mais via kufi bazongi bakomo pesa ba injonction net banani oko dévoiler bango to tanga ba kombo na bango elo noko ba fiston ça amona na matanga wana vie na ye amona na matanga wana vie na ye fois à la wana ça doze la jour et bima ya mbala moko c'est normal eza normal ça ninga za wana le président ça ninga za wana c'est la jour ba ko bimisa ya utala vie mais c'est n'importe quoi même ça c'est la côté la mère kuna awoti que la mère sous moi biloko mais c'est ce qu'on veut à kende atika parce qu'on a peu vie na épée est-ce que une discrétion et le kaki c'était vie ma bien na discrétion et le kaki taka ala ina hôpital ba tuiba kitu tout le monde ba tuiba kitu ni ba journaliste yo ba ki na hôpital discrétion et le kaki makasi des discrétion à cause de kamboy koye bango donc c'est terrible il faut ça na carte na yepena pour épicer yo merci beaucoup na ibla minute ba te belé beaucoup landa biso na 3W Congo France merci na mon boss Mesedi Dipumba côté la biso na musika na pesi mbote la pesi sous Christian Tour et Mukendi ozaka na montage na bi ba te belé ba partenaire belé ba landa biso ko Pauline Ngenge ko kabeza éducation mame milinze motema tous pepele mbetolo na ko bosana te papa Léon Banze Ben Mok mama Lili ozana musika ko tala biso ba te belé ba lingaka Congo France na oba s'abonner sika oba kota ni dozo ba mikolo sur la TV, il y a 3W Congo France, pour télévision na TNT au Rojoabiso, partenaires sur la poto, on a la publicité na yo, on a l'exa mafuta na on a l'exa loko nyon soza na posa na on a kin, ou bien quand Mesedi pour bateau benga mona na za awana kin, et loko ne goleka na facilement na kati ya 3W Congo France na kati ya TNT, le autre yambi moko artiste comédien ou azalaki na papa na biso kadiombo otika biso yazaki ma to benge mwana ko awumeli na depuis papa kadiombo asalaka recrutement ba saïsa fiston saïsa ba te belé ya zalaki wana après papa kadiombo kufa na ye oki mambebe belé poison mambebe belé ba côté là qui ba betaki gaz mais ye mutazana ko ibisa biso maki e pasaki ni po ya zalaka na ye information be to ko mpa na ye ba comédien pe côté matanga on dit bazo bois qui sont des bazo suka de monde tsaki comédien te ba commissaire muta politique côté pe IDPS ba tunusuba ko lela balobi ke ya zaki muta parti ya IDPS tendeni mamo ko kufa na Augustin Kabuya kenda akomaki donc makambezo ko mamo belé na liwa ya Kadiombo to mwana ki susu mama biso oyo azalaki mama ya papa na biso o atika biso Antoine Tshisekedi papa mama biso mama Marthe akendaki akendaki visite kotala famille ya Kadiombo. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne santé. Kimia makasi mais vous avez na matanga en tout cas vraiment nazolo avec amertume na motema
mon président Kadiombo akufi kombo na bato première fois bato na Congo France musu ba koyeba kombo te ba bika mbala ngai kombo na nga sel abinga nga stroboscopie ouais stroboscopie au vika du mando binga nga strobo yono Kadiombo ibala ndeni bon fait nga Kadiombo na yebi bien ki bomona na ngai à l'époque déjà na Lubumbashi na yebaki aïda grand comédien na ndoyo kai na ba cassette avant que ba TV oyo ngai vie na yebo yeba ya ona to ko solani bien ona Kinshasa quand on répéter na c'est vigné maternel ou ya sinkini là on peut dire kindaki ndenge mutu na kindaka aluka musala akutana na vie to solani na vie sali test ndenge za la ka to sali test na koti wana izana 2007 wa yo ba fiston sai yo konje ba bango déjà bakendaki déjà tuzaka na vie Joyce na vie Tomen bon baza ba génération ba sai bazalaki Tomen azalaki ni chef na bango nyonso ya tikalaki wana fiston ka président Kadiombo atiki biso alongwaki déjà na mamba théâtre akonga kosala mamba politique est-ce qu'andolandela mpe ka mamba groupe na ye ayebaki groupe eza groupe na ngai barep azoya azolandela bino mpe amosu baparticipation mpe mo mpe moto anga kota fo obenga ye to atiaki ezala président moko aza oalandela mamba groupe na ye bon ce qui est vrai que président atikaki théâtre akomaki fala prêter serment asalaki droit na IPC akomaki juriste mais tomona papa biso elombe ndenge wana so groupe atikaki yango na maboko ya sambo ndenge atika ko maboko asam atika ngo involontairement parce que série wana moi des ordres des alaki tout ça au président mo kwa isa nga bon série wana pena bino so bozalaki pe yango na na choix te na tika la sam bon donc ndenge azala wana atika ngo sam mais azali vraiment na posa ko tika la sam te atika le ka kwa tika atiki groupe na mutu nga botika posa te mais atika kwa tika ouais akondana kuna biso pona nini boyi bozalaka te tout ça bon série wana pe nga pe na zalaka te pona mona nga pe président série wana pe ando landela pena mamba ko bien te désolé ka ando landela ngote donc la préféré na s'écarter na nous mais président ko binga nga après na ça dit a déjà ça en place wana abinga bon fallait bozala wana bino ndi boye binga bien la sam wana ba suka ba samba ko te na les grands Congo ba ko te ba 2014 lazima makambo wana ndenge nini tout ça mais soit exact assez azuka quand même azokoka pe kokosala makambo yango bien te po na antenne awa bafika bato bandoleka bazalaki na diffusion na rediffusion balongola diffusion batika na rediffusion sama azokoka makambo azokoka rien na balongola bino deux fois batika nomba moko asala droit abanda ko plaider pour na ba bonne cause mais ndi bato bazokoza ba comédien to yaki boss cause ya ye moko ya vie pona miso kokoma député miso kolinga kokima miso asala ni carrière moi politique non étant patriote ando yebisanga toujours avant na posa vérité ya mboka ezalaki nitambola bien azalaki kuna ambition politique te donc aza na posa nde adénoncer makambo mabe ya moyambo aza sa banalise azalaki politicien te ndenge po azalaki na parti politique moko te mais bomoni bato balobi ki azalaki na parti politique ya IDPS non c'est faux c'est ba journaliste oyo batelemela bike azalaki ne moto IDPS te bayeka kobambela ye spéculation c'est faux Kadiombo azalaki na parti politique moko te azalaki na chaîne na ye YouTube ne nyonso asala banalise na ye azodénoncer makambo mabe c'est tout point mais lelo Kadiombo akufi atiki biso yoza moko ozalaki ne Kadiombo mali wana eza bitsa quoi ezalaki po bakotelaki ye to ezalaki nini bon c'est qui est vrai que vie ba kotelaki ye ba betaki ye te ne bato bandolo bana télé ba betaki ye ba spéculation elekaki ebele vie bayibaki ye nde bayibaki ye to bamiyiba koteli ndenge moyibi nyonso ayaka escalade wana komini Kadiombo bana na mitendi na rien en vrac na mitendi na rien en vrac wana sokonika na rien en vrac vu droite quelque part wana lupango na ye moto lupango moko ndako na ye moko Kadiombo azalaki ma organiser atonga ndako na bien kitoko tout ça mais bato bakoti ba escalade mie bakoti bayiba caméra na ye bayibi ba biloko nyonso ya mosala ndosala nango après wana ndivie maladi ko banda muke ayeko na médecin de nuit bayeko hospitaliser ye balobi kuna soki pari avec corona ya boyaki fa bayibe biloko abanda ko bela to te abanda obela te c'est normal makasi kutu c'est normal kutu ba témoignage kutu ko saki ba 2 semaines to mona na kité mais mwana musala na ye
bete ngai solo ke no azali kutu normal bazali normal kandi na tikaki azali ka ndenga azalaki poison te poison babwakaki gaz mo na kati ya ndako te. Bon là on ne sait pas mais ce qui est vrai que bato ebele bazoba par rapport à makambo alobaki ya dénonçaki makambo ya kongoli te oyo eza baspéculation toza na bapreuve te mais eza parmi cible mais eza bapreuve te basalaki autopsie donc famille nde kopesa sikoyo véridique par rapport à autopsie ya liwana yetu bakofelaki nini c'est un peu ça yuza moko ovanda na kadiombo basi kadiombo aza ndobela diabete ouais viens ndobela na bana ndongo ndobela bakisi bakisi wa diabete wana ouais normal ka ndenge ezalaka donc azalaki malade ya diabete normal diabete mais yo mo ndenge ozomona nde circulation yotambola par rapport nde ondovanda ne onomona mpe bato andofile ye yuza moko ondozala na ye bato bakomi biso kofile ye te mosusu abeteli ozali solo moko abiki naza na compte rende omona mutu te mosusu ayebi biso ke mosusu mutu moko alandelaka ngai mosusu momoni ke azafanda biso te mamba politike ya mabe ta bamutu azobenga ngai azotrimase ngai non wana mpena nayokango te natikala koyokango te mais nayebi kaka epa na ye na ndako atonga 2000 pourquoi 2000 donc 2000 otie mire alibosi ndeni makala batia mire ya liboso na mibale salon na ye okokota na salon na ye mire eza mibale mpona sécurité na ye mpona ndenge alobaka asalaka baanalyse na ye wana peut-être motu mosusu akosepela na analyse na ye te eza na mokili mo mpona sécurité ni akovanda mitene place oyo eza bato bazalaka vraimen mindema te bon ngai ntango novanda na ye ando oyebisanga toujours place wana mopepa bien na babandala awa avanda mpe na bandala bandal munge kuna mopepa bien tout ça donc asepela nde kovanda kuna c'est un peu ça yaza moko oyo azalaka artiste comédien ntongo bapesaka bajip epa mama olive mese kabila ntongo apesaka ntongo azalaka ancien président ye mpe azalaka moko parmi oyo azwaka bajip oyo bapesaka mais après président kolongwa akomaki kotakini neti mpe na nini na bango mpe bon ce qui est vrai que président ayebisanga nga natuna question wana babi président yo image na yo eza image ke ya ngambo wana oyo otangi vi ayebisanga boye ngai nasalaka mosala na ngai nasali mosala na ngai bapesi nga mbongo po bakomisanga ke no ngai naza motu ya kabila te ngai naza motu ya kabila te na ndosala mosala bapesi nga mbongo na ngai comme étant comédien comprendre po motu amema vi awa eza musée le père oyebaka ngo eza na 97 ayaka na bango awa basusu bazongaka ye adesidaka atikala na ye awa nde akoma kofutela pa bampaka lowi na kitambo kasi akocrée groupe akreaki groupe aye kozwa basaisai ba V12 asala groupe ya liboso maki na okamwa lelo saisai azwa na matanga te toomona ye te nayebi te po ani azomonana te po ye mpe na bango nde mpe na bafondation mais tocomprendre te azoya te pourquoi donc tolobaka ke kadi omboko yani na kini tayaka na ye Laurent Désiré Kabila oyo atika biso oyo azalaki papa ya Kabila donc ye moto ayaka na bango ayaka na bango na buli ye azalaka kadogo te nini te azalaki na service ya nini na ye c'est-à-dire ke ayaka na sens nini ntango président akotaka na 97 président musée le père fait musée le père ayaka na bango na sens que moi ceinture quoi ceinture ya bato na ye bacomédien mpo kadi omona lubumbashi azalaka na succès fou fala na bango awa ntango osala bacampagne na ye bamitingi na ye bakadi mo bazalaka wana tout ça baanimaka tout ça donc lelo toloba so kadi ombo azwa motuka oyo bapesa ye kuna pa mese kabila to baremix ye na bulke ndenge ayaka na père eza yango te na cadre ya kicomédien nde kadi ombo comédien baremercia ye te ça veut dire ke mosala banda kosala bacampagne banini osali mosala wana campagne bosala nini bakopesa yo mbongo ti ezali ndenge wana mbongo wana mpe yango esala somba lupango ateke motuka wana yango akosomba lupango kadi ombo abandi mosala théâtre lelo te kadi ombo abandi théâtre kala nga aza mwana moke nazolanda ye jean abondi tro ndako nde natongi yango malembe brique te ndenge esili wana mais bino bato bondo ovanda ntango mondomona ndoli aza mbongo aboya komotake bango mosusu kobimisa biloko ndenge ndotisa na internet bondo batv koto mpe boye fo ozala protégé place boye nayebisa ye emoni babiloko ozoloba wana pa kolobaka ozoloba protection na yo eza nini ayebisanga mpe si nga nabangaka eloko te moi je dénonce ebafe fo oyebelaka ntango ozoloba makambo mosusu yebaka mpo nga na vie twandosola bien je suis le seul à part bagénération basalisa eza ngani natikala na vie moto akoka koboya ya koloba je suis le seul vie ando koloba tout epa na nga ndenge aza wana ayeba tout laisser même spirituel ouais
Et pas d'arabe gris babylone spiritualité ça veut dire que morale morale mais so moral ka diombo na théâtre déjà to moni ando box ne bata théâtre fisa ka diombo ando yate na ba matanga ba comédien ando boakisa lope to matanga ne ba comédien bazo yate non moni pour mes amis ka diombo za ya muto principe ba théâtre le congolais baby bo sote ko tebele par rapport au sotondeti bato bazo lingana donc théâtre c'est sous-souté et comme on dit c'est comme une publicité vous comprenez valeur ya théâtre baby ando boya buzoba ana ya ngalo na monde ya théâtre ya ngwana kuza longwa ko théâtre buzoba eleki mais soka longwa ki pourquoi te amatanga mususu mutakufi oyepe mutasali boye po longwa pe tina ba makam o ne montu mun lelo siko ayepe de to mona po mezani ba tanga na be bayaka wana omona mutu ayi maneta binena chi kanisa ya kulela mutu ayi usala batapaje c'est bien la bonne côté c'est la bonne jango ando boya oya wana boye mutu na mutu ayi na kiye o ngai oza pene loko te o ngai manaki na groupe ndoleka ou bandoleka mais biloko wana ndi ya bando boya ndi basangani wana ba désordre wana mais yosko za moko za artiste et comédien na kata groupe na ye organisation matanga ndenge zo kende est-ce que ba comédien vraiment baza vraiment tout en tout na bolingo ya pousser ndeko na bango est-ce que ba cotisation zo sala mato ba pousser est-ce que kota mikanda place bo poto la kadi mo na ndenge mo bien en tout cas iloko wana soulever da point moko très important très capital ouais batu baza démotivé batu bazo le belango te na matanga chez kuna batu bazo ya te ba comédien pe na tout monde matanga mama chako pe na katina ke batu baza au four et au moulin batu baza mobiliser te to comprendre te pona nini batu ba ko la pete la te batu la te ba occupé o bo ndako yo pango za musika ça veut dire quoi muto olingi ata so musika ko kende mais soki ezalaki mutu mususu ya ba mutu na bango wana ba clique na bango wana ya buzoba wana bazalaka nango balingi baya on a compris et puis des organisations moko eza donc si basaliza mwa réunion moko boye mpona bacomédien mosusu kolobake matanga eoza ya place boye bacomédien basali boye koluka kobenga ta motu moko boye na clan kadiombo ressortissant tu ya kadiombo tosalaki groupe moko whatsapp bato bakotana kati tosololaka tosalaki groupe yango bainteresaki saisa ya budaki comprendre azalaki show azalaki mpe ntango oloba boye fiston saisai na kadiombo na ntango kadiombo azalaki na bomoi bandosolola bon nous sur la pénale sauté par rapport à pas calorie au moins par rapport à donc na quoi na ye on a ça ya kuma pima mi ba kuma lolendo tout ça ndingi na ye tout ça mama lolendo on a vu na ye na kutala été tout ça mama lolendo mama ba lolendo na ndingi na ye ko to intéressé kila makama matanga awa est pas calorie pesa bengi ya msuko baki pesa kanisipe par rapport ya ye wa bimisa ye tout ça ina matanga mais na groupe pas intéressé il n'a pas réagi. Il n'y a pas réagi. V12, oui, V12 en direct, il y a Mikili, voice, il participe. On ne sait pas, c'est pas un peu de petits dieux. Mais Pakaloa, il y a quand les premiers jours, les premiers jours, la vidéo est en boula, Pakaloa, Akida, Batou, Pakaloa, Tazalaka, on a attaqué l'artiste, il y a Bimisa. Il est venu là-bas, pour taper sur maman Nicole Mbote, il est parti. Il a parlé avec qui? Il a parlé à Soulana. dans l'objet où les labcades du matanga né as artistes comédiens ba ko bois kisango bazo ba kisango baza pena ndenge motivation oui o sentir on a loba motivation atana na ngwana to sentir ngo parmi ya batebe balanda biso Pauline Ngengo mame Milinzema motema tous pepela mbeto bozo mona ke ba artiste ya Kadiombo ba ekolela par rapport matanga ya Kadiombo ba comédien oya binisa Fiton sai oya bimisa batebele ndeti moi sabotage moi eza kota ba comédien papa masumu azaka président ba comédien tout tala makambo bien ba réunion salama ki mais ndeti bazo lela ndeti mona matanga machako boko sala ba kermesse matanga machako ne koma ki lelo lobi na matanga ya Kadiombo o azaki artiste comédien groupe nendo le kati lelo na antenne a ba comédien ba pousser vraiment te ba comédien ba ko lobela ngote tozo ngana place o tozali lelo ndenge mozo mona Kadiombo alongwaki oui à côté qui na nini ya politique mutu ya politique au monde déjà aye ko soutenir Kadiombo ayo tala mama ou atikali bon na mona ikaka secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya dalaki wana baki accompagné na mama Marx ou dalaki papa moi c'est à feu Etienne Sekedi Omulumba dalaki wana par bango ba mususu na ibité peut-être bakendaki sans caméra mais bango
quand même ni tout monde bazalaki wana bayaki na likanisi ya kopesa mbongo to na likanisi ya kosoutenir non bayaki mère wa ko tikali compatio na veuve na biso mama Nicole akufeli mobali na ye donc famille de kolo moni lelo ni za kati wana po mama Martha bon en tout cas eloko wana bon naza pena ba détail côté wana te naza pena ba détail te ba détail mais na mona ibango bayaki quand même wana sololi na mama Swahili Kadumbo aza mulubakati Kadumbo aza mulubakati Kadumbo aza mwana lushi mwana chef coutumier Kadumbo ni mwana kiwana ala mwana chef coutumier ndio mwana kiwana mwana chef coutumier mwana Lubumbashi mais ba kunde awa to matange ko zonga Lubumbashi ba kunde awa ni na mito manada mort na fait ada na mort ya cinquantenaire donc programme di pesa mi déjà programme eza ndeni les 6 et mortuaire na ndako na mitendi soko mika na vrac aveni wana kaka tuni kaka ba eba star ba tuni kaka ba la kisayo na mitendi wana na rien en vrac est-ce que tango lo baboye les 6 programme epesami ba comédiens ba comédien to ba bien mo lo bizaki ba comédien ba jouer ba mona musika non nyonso en général les 6 wana ndi na matanga za wana les 7 boye na mort cinquantenaire après to mimivie ba kundika côté na yiko na cimetière ya côté na mitendi kuna fungoli sika kuna bino okimi na bino boye ne to pas botsongo boye côté kuna akampanzi wana niza ndenge wana mais na o déployer loko moko isa ba tumususu ya Kadiombo ya ku Kadiombo bengana bango bengana bango na mouvement mais via kufi bazongi bakomo pesa ba injonction net banani oko dévoiler bango to tanga ba kombo na bango net banani sona tangi kombo na bango na ofula bango te te eza ko dévoiler bango batika groupe à l'aise mutu we no bakundie te est pour okunda et après pour groupe etre ndeti so mbongo kokota fo mbongo ya Kadiombo batiki ombele bana bon Kadiombo awa na kina na mwana ni moko na ebilevi ouais na naum na mona yaki na ya mwasi wana kombo na yebi yango bien te ba bana na Lubumbashi baza awa donc aba aider na Levi sali 3 bota 3 bana ba âge nini bon baza niti ba Levi aza Levi ko na ba 22 ans na au mwana ko na ba 25 sosana na mwana ko na ba 30 mwasi wana ya mwasi baza awa baza mwana te ya watiki 16 ans 15 ans azate donc ba nilo ba 20 ans 30 ans 25 ans azate mwana oya ba 16 azate mais le monde notango mona matanga Kadiombo est-ce que lelo sopé bon ba pas traiter le kambo ba bango eza ba nini etambolaka est-ce que lelo Kadiombo aza moko awuta Lubumbashi sopé Moïse Katumba lobe abimisa mbongo ne pas ça organisation matanga est-ce que famille ko ndima to bino ba comédien boko ndima ngo pe to groupe ngo tala te aza moko pe ayebi Kadiombo na par rapport déjà en fait famille d'abord ni zana et kebisa d'abord batu na insisté le lokwana ouais par rapport à batu basala ka artiste en danger et kebisa bango bibo tika Kadiombo okunda ye makambo akolela na ba télé wana ezate donc ngala moni Moïse apesa mbongo te bakokunda vie c'est que ba comédien ba botan famille d'abord boa kisiki bobi ke ba tsa mbongo te amse ba comédien amona bango organisation bango non ma bébé te bango balelaka ozomona ozolela na TV nde mutu moko bazali mobola moko boye bosunga ndi kwa kufi ndire mobola moko boye non quand même Kadiombo aza mutu moko responsable banini au bakunde na norme kolela wana ndi batu baboyi yo za moko vanda na Kadiombo so yebi lo Kadiombo atika akotika lupangu moko to etima avia somba pe babilo na ye par rapport à mon même soit comédien oui avec artiste comédien avec na politique biso mona loka ba artiste comédien so akufa balela artiste comédien akufa za na eloko te atiki lupangu te atiki boete mais Kadiombo to moni akufi atiki lupangu na ye à part wana pe moi bilo muso ezali bon wana na ebitaka elo muso na yebika na ebika wana oyebi yango lupangu ne wana mi uwa mitendi résidence na yango wana ndako muso peut-être na Lubumbashi somba na ba Lubumbashi mais awana kini na ebika wana conseil no kopesa na ba comédien o bazaka misusu abani na comédie aza na groupe na ye to aza président bala moko alina koma na politique o loba nini place wana ana koloba boye poko pona eloko moko poko pona une chose soit tu es comédien sali comédie na yo ou soit tu es politicien faut pas mélanger les choses du melo to lingi yango te bo so za comédien tikali comédien solo bibo ese to ba PV eloko ememe na liwa to bapeza ni to achanzaki na ye te to azalaki na nini na théâtre ya mosu mambo engo ekoma te bon mais nayebi te yo oza na kina wati ozomona baréalité mambo ezoloba spéculation ezoloba yoka yango
Zo kango non balobi vie basali bampoisonné yo kango te bamisusu babi bakoyi bamisusu baspéculation kote bimusikono babetaki ye mayi ezalaki lukuta bakotaki babeti ye bacubi ye bambeli c'était faux mais kobetelaki ya faux ezalaki faux babetaki ye te bakota bayibi mais basimba na bango ye te alalale mpe bien ayola sulika ntongo ake bayibi ye bayibi babilo bamateriele nasala baémission na ye bayibi yango c'est un peu ça mais eza mabe mpo okota monde politique eza makambo ebele. Est-ce que depuis Ayakin akenda Lubumbashi to kendaka trop même afa bayiba ye wana azongaka Lubumbashi ouais en fait natuna mwana ni domestique na ye wana ayebisaki keno akenda Lubumbashi aye kozonga boye tanga azongi boye ne kota hôpital akenda Lubumbashi comédien en fait domestique na ye wana bosna ni comment ça s'appelle encore Luison ayebisaki keno akenda Lubumbashi azongi boye nanda kuna vanda na combien de personnes kadi omazaka ye mwasi na ye na mwana ne moko ndaka munene mo na bon domestique na ye wana esili message no otala bo comprendre que message ya ko pesa yango azolela ke na bato nyonso bakotala biso bacomédien bozo bwakisa matanga kadongo baza moko mpe babimisi baartiste minene bafiston saisai baartiste ebele abimisi bajinola oui baartiste mpe balekileki wana baartiste ebele abimisi bacomédien bosala lokola so bomona aza fiston saisai bomona déjà papa na ye kadongo bosala ndeti aye moka lobi yango abiki ye kadumba boyaki ne makambo mosusu ya kokota bacomédien mpo atiaki eza guide na ye ya nini message nyoko olobala bakonza mboka mpe message nyoko olobala bacomédien message nga na kopesa ntango tokutana na matanga kuna toya na attitude ya kolela mpo biso nde toza boye biso nde toza na mpasi toya na attitude ya kolela moto akoya na bambrima on va s'en prendre à lui vous comprenez toya kolela vie nazoloba boye nazoba na méchant toya kolela vie boye na manette nene na boche baloyingi vous allez voir venez pleurer le vieux elo nokoloba fiston saisa amona na matanga wana vie na ye amona na matanga wana vie na ye fois azala wana ça dozelaka jour ebima ya mbala moko c'est normal eza normal saisa ndenge aza wana eza saisa ndenge aza wana zela jour bakobimisa ya otala vie mais c'est n'importe quoi même ça zela kotala mère kuna akotikela mère msu mwa biloko mais c'est ça qu'on veut akende atika parce que on a pe vie na ye pe na vie na ye pe est-ce que maman lifa koya eza matanga bapekisaka motu te matanga babengalaka motu te soki aye mabe eza te message ndenge opesa bakonza mboka bon baotala biso par rapport akadumba pakotaki na mamba politique bon basimplike na liwa na ye basécurize makambo eleka bien baprotéger mwasi na ye atikali vef na biso mama Nicole baprotéger makambo nyonso eleka na kimia mpo na yo ide na okopesa nini balongole kuna bazongisi na cité to atike na bango ye kaka bon en fait wana eza vie privée na ye moko nayebi te so bakotikala kuna so bakoya boye wana etali bango nga nazolimite na monde artistique na nga relation na nga ezalaki na ye maki tokotani bakati mingi mais je me limite là nakoki kotraverser bafrontière te c'est un peu ça elo nini onomona bate pakadoni vie epa na ye nde discrétion elekaki sote vie mabe na yango ya discrétion elekaki taka azalaki na hôpital bato bayebaki te ozomona bato bayebaki te nimini bajournaliste oyo oyebaki azali na hôpital discrétion elekaki makasi ye discrétion akosala likambo boye po oyeba yango donc c'est terrible tofozala na kati na ye mpena mpo ayebisa yango bolamu nini oyo garde bolamu na ye azalaka vie moko boye azalaka ouvert alobaka en fait so oza na ye ozala lese so oza ye ozala lese merci tosisi na biso émission awa na kati ya 3W Congo France merci na mon boss Mesedi Dipumba oza badédicace obwaka misu motu na contact bato bakobenga yo programme matanga eza le 6 bakovanda kuna na mitendi eplace mowei lupangu ne mobimba ezalaki yakoaki baartiste comédien akekomaki o anda kofutela lupangu ezalaki te ye asali makambo nyonso na lupangu na ye baoyo baza baartiste comédien bavrai baartiste comédien baposa balela ye bokende na lupangu na ye kuna eza te loka baartiste comédien tokomona lelo babima bajeune bozelaka basite boyaka matanga te bokende na mitendi le 6 le 7 oye na cinquantenaire balongoli matanga na ye eke kundama mpe kaka na mitendi place lupangu ne bakende na lupangu te mais place basali cimetière moya ya sika kuna na mitendi message ni kopesa ni contact na badédicace na poto ouais en fait numéro na contact eza plus 243 85 92 56 593 donc plus 243 85 92 56 593 donc nakopesaka mbote na docteur Jeff na kati ya Maroc
na Dominique Litanda, le patron de la Suki Wanako. Ceux qui vont merci de retour à la division pour les gens qui ont des éducation et pour ça on a éducation mais gamba boy pour côté moi ndemo côté on peut moi peu boy moi 600 p et que na compte ça pour les gens qui lati pas pour le ça la rappelle bien ma même ligne c'est ma motema tous pepele en betolo na ko bossa na te papa Léon Banze Ben Mont ya maman Lili balobi onje diko merci na mon boss monsieur Lili Pumba qui est artiste comédien artiste ya cadre mon nom jouer la artiste o ya bilisa ba ko mona na te artiste pe moi social wana nde balela matanga ba artiste net ko boîte ici bosala kande bosala ga yosala bien attitude de prière toujours loba attitude ya prière ya kolela matanga izala bien tout ça attitude ya concurrence te ya kingai te biso ndenge wana te. Merci, tu comme la souka ngala tokutani bala sema émission boya Christian Touré dans montage merci. Congo France Isona bango bango na biso isona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com